Je remercie Rubino vraiment la presse nyonso, mais tout solo na biso bien. Mais nous avons vraiment la faute à vous merci mille na service de merci. Je remercie Rubino vraiment la presse nyonso, mais tout solo na biso bien. Mais nous avons vraiment la faute à vous merci mille na service de merci. Je remercie Rubino vraiment la presse nyonso, mais tout solo na biso bien. Mais nous avons vraiment la faute à vous merci mille na service de merci. Voilà. Hein? Voilà, président Ngana Lobakaka par rapport à l'urgence. Déjà, nous sommes aussi au lobby et c'est important. Mais en tout cas, bande qu'on a biso bazobela, souci na biso, pesoué na biso ezababika. Bazonga na bandako, bazongela misala na bango. C'est pas pour rien, bafongola ki groupe, to fongola ki groupe, biso nyonso to se retrouver na kati. Na bandeko oyo ba se retrouver na kati te ba réclamer, ba pesa ba numéro to kotisa bango. Mais ngana moni eza ne longo moko to ko négliger te. Nyonso eza na nzela ekende nzela moko. Ezala bandeko na biso bazobela to contribuer pour na lobby ko bandeko na biso, mais ezala ndeko na biso Miraesa o alali ebendo. Pourquoi urgence ya Miraesa eza pourquoi? C'est vrai mutasi a kufinaye, toza le loko ko la te, asi a komina ye déjà ebendo. Mais Miraesa a kufeli na Kinshasa te. Oto kolobake avant na morgue biso ba pesa biso likanisi ya morgue parce que ebembe ko sala une année na morgue ezaka bino ezo dépendre na bino nde bo pesa la mbongo na bino. Mais Angola eza ndenge mo na biso te. Angola baza na problème na réalité ya mboka na bango. Bango epai na bango ebembe ko vanda 2 semaines na morgue te. Ça vraiment il faut se rendre compte nango. To chango na mitu na biso na ndenge tozo contribuer. Alors tozo te s'il vous plaît président. Tozo ebembe ya Miraesa to chango nanu ezela mukiete. Parce que soto bito chango ezela mukie Miraesa rokundama ndenge bakundaka bibembe ya bato yo baza bakufi na ba guerre bato babetaki masasi na balabala. Et ça le ko la Congo te Angola. S'il vous plaît. Miraesa aza ebembe o eza na kati ya nzoto na biso. Aza le ko la ngai na oloba boye na lali na kufeli na libanda. Tango Mélodie akufaki to telemaki na yebi ba comédien na yebi ba collègue nanga soki balobi ba telema pona likambo ba ko telema toko tia maboko na bandeko na biso bazobela mais to tia pe maboko na nzoto ya Mireille s'il vous plaît to telemaki to lobaki ndeko na biso Mélodie akokundama na point noir te nzambe merci président Otiko Loba. Tokutanaki na ambassadeur na biso ya motema malamu Christophe Muzungu asungaki biso. Rien ne manque. Ambassadeur OP azana Angola. Soki bandeko bazana Angola bakoko aider biso bakende kokutana na ye. Parce que à chaque fois soto ke Angola tokenda ambassade. Tokenda ko se faire enregistrer ko bisa bango ke toye. Toza ba artiste congolais toye ko sala musala songolo pakala. Mireille tant que c'est sûr à s'enregistrer car pas à congolaise à kena tant que congolaise à kufi congolaise to ko baisser ma bon côté to le ba non Mireille bakunda ndenge bakunda ba soda ne bakunda ka bibeme ba bomi ne bakunda ka bandeko mususu vraiment les comédiens ne vont nous to ko karaté président Masuma c'est à côté biso na mutu ya ko loba na batute ke bosunga biso mais koloba na kaka entre biso to telema to ningisa poche na biso mama ningisa songa liputa sunga bandeko bazobela na mawa nzambe bakobika mais to négliger pe ndeko te to sunga pe bemba Mireille to bunda ebima pe na Congo elo na ngala lobaka yango wana merci beaucoup mais na ko bakisa mwa muke na ndambo alobi
Nangaki juste là poser question parce que compte tenu de la DK, il y a bateau bazobé là tozo banga lobi bako mabibembe na muto asi akufi. Bon dit que faut se préparer déjà la contribution pour la bateau bazobé là. Il faut que tu date limite parce que eza baza to éviter maladie ndene zo sala kati nzoto ya mutu. Faut to ebembe to ko ba bon tozo attend pour to kokisara mais maladie to éviter o zo sala kati nzoto ya bato. Na ba groupe basi basali so ba ko betara c'était que il faut que la bateau la contribution jour boyer et vous allez bien. Et ami balendenge ces gens tout à l'heure j'ai pensé à ça. Tant que babi $10 ngabi ah $10 zaki DK. Si vous tourni na ka batumi nei. Total $10 ceux qui batunion soit petit volontaire on peut ça 10 ou plus vous allez. Donc kabolango lolenge kani. Papa ya muto sa kufi to bon kuna babi 20. Bon ba peut-être somme fait c'est na pourquoi raison là. Mais bateau bazana na bon moyi. Nous avons besoin de tout le monde à Bango Lissou. Donc, nous avons sagesse à Rolobake. Nous avons la copie qui s'est battue dans bon monde. Parce que, on a essayé de commis et comme Makamousou, vu que les gens ont l'administration. Donc, ce bandeko va salir le groupe, que non, nous avons besoin de nous dire que la bateau a une contribution pour la soin de Bango, jour boyer. Et que ça a bien, on est tout que nos contributions pour les bibisos va commander, nous fonctionnera aussi. Et il y a comme élastique. Et comme titre, et comme sous grave. Il y a sous que ça, les Cambodgiens j'habite tout à l'heure, la présence il y a papa Massoumou na Osenga, les Cambodgiens lobby à caisse, et ça a bossan vite pour être dans le lobby. Et donc c'est un NTP qui organise réunion moi mon nini pour expliquer bah tu Cambodgie à caisse c'est très important. Pour et l'autre toujours il très souvent dans la rara, to kuta la kaka boy ceux qui bibembe. Et comme il a net trop ça la réunion kaka ya bibembe. Nous avons qui question bolobeliana, bah tu vas comprendre l'importance d'ango et puis bah tu es sérieux, tu vas nous mettre sur ma solo. Et vous allez attendre au cas hier, bah bengi biso va expliquer biso talaka autozui, vie boy tozala, on a pas que traçabilité aux gens. To sali boy et puis to leki la biso. Merci beaucoup papa. Bien. Pananga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na samba lolo yo azosale samba kabasangolwe azosale Salilanga Yesu Yesu Salilanga Yesu Yesu Alléluia Yesu azala komwa Kamba mana yo Jésus Kombaba Tiro Yesu na lingi na tachola Yesu Papa na lingi na temone Sambelo Kapena tato na bonsambe na yo Swanga to Yoka bosenga na Papa yo yebite yo Opakosaka pinzoli ya batu bazali kolela Neromoni libotane se sangani awa Esangani pona tina ya mawa Ya moko oto sili kobumbisa Abo moi na biso Kolo yawe yo zali nzambe Tikate obatela mitema na biso kuyi bato kapitoli na biso opesa biso makasi Seigneur ozali nzambe yo ndo pesaki osalaki na sena moye te tokobuta bakete bokufa moto na moto azali na ntango na ye ntango oyo nzambe opermetaki te ser kotina Mireille atika biso papa ozali na eloko ya koloba epai na yo te nkolo topesi yo kaka merci te makomi na yo elobaki te na bacirconstance nyonso donc ça comme à n'est pas une aïe. Remercie Rio, remercie Spegnon, c'est qu'on est qu'à 4 sika. Bien aimé la vision sur Batiki Banda qu'on a bango comme on est sika ensemble. Batela bango, batela pe bisika Batiki Bande. Dino ne bandeli, Nasuka, le tikan on a beaucoup on a la comme la Christ. Pas en musique on va te remercier de le bongo. Merci Seigneur. Amen.
kolela kuna réunion kolela après ba jour eza nango ebele bokoki kolela na moko batiste to remercier famille ndenge ndimaki koya tosala première rencontre oyo eza ya liboso mais kozala ya suka te tobanongadelaka makambo ensemble mpona koyeba ndenge nini okoki kokende na yo mais sikoyo famille banani base présente pardon eza nani na nani papa oyo naboti ngai azali troisième fille na ngai azali petit père wasikisi likumu na ngai okuna ya mirei nde alandi ye nde bandeko mosusu wana ya famille ensuite oyo azali mwana ya mama mirei ya mowei mwana na ye nde ye koko na ngai naloba koko na ngai bon papa ndenge nalobi lelo eza première rencontre biso tokoki kosala eloko moko te sans toujours kozala na bino oyo tozwaka toujours toza bacongolais toza babantu matanga nyonso ezalaka ya famille d'abord ntango emonaka mpe bakontier toza meme ntango tokoyeba tshisekedi papa akufi ntango bazokende wana eza makambo ya famille d'abord et puis bon donc biso tokosala kaka kisali boye te ifale tokutana na bino nyonso parce que toyebi ke sango ye kaka depuis 2 jours na famille mpe bozwi nanu temps ya kokutana ntena peut-être ndeko moko azalaka na songolo nyonso na kikui wapi mpe oyo bakoki koya po bino moko mpe bokodeside kaka boye te atako oza tata atako nini mais oza mpe na bandeko heureusement ke okoki ke oza na ndeko mais eza likambo libota kota papa kota famille bino moko mpe bosangani bozwi à peu près idée soki biso toza na teste moko toza na likambo moko boye bino bokozala facilement na réponse kopesa po bosi bosololi yango mpe na niveau ya famille po mingi ezalaka neti boye omona bo c'est vrai que papa toza mais okomona peut-être je ne sais pas petit frère na yo mosusu ye alingaka nde oyo ye azolinga wana tomona yango na famille mais soki bayokani maintenant toko avance malamu rencontre na biso ya lelo papa ezalaki po d'abord tomonana po boyeba ke biso na ndenge balobaka na famille artistique toza mpe na kati ya matanga yango eke oza bino moko te mpo nalobi ebembe eza nano bino me biso toza wana nsima na bino po soki olobi non ebembe ekende na mboka biso toki koloba te ono toza topose na makambo famille te bino moko oyebi makambo ndenge ezalaka donc yango donc bino mpe sans doute koza mpe na occasion ya kosala mpe réunion na bino makambo kotala pour que biso mpe ntango tozosangana toyebi ke tala kuna likambo eza boye tolandela yango boye po mosusu okoyoka wana soki jour ya kokunda ndenge nayokaka bamosusu bazalaka so na église soki baéglise wana basamedi basalaka eloko moko te na bafamille okoyoka donc soki kokunda biso tolobi en tout cas bolongola jour ya tel parce que peut-être papa oyebi balekosa bokozwa na bino bajour nyonso mais jour tel biso ntango tozose réunir toyebi ke attention bino ozoloba me famille parce que famille biso tozolanda famille tokozala contradiction na bino te voilà donc c'est un peu cela il fallait tosala biso maintenant tozobanda réunion na biso ya liboso lelo
il fallait tout coûter dans bino pour que moyeba que tout ça est longo. Voilà, tout ça est longo et longo la pe matanga ezali ko kuta na biso mais ce qui va réunir ezali na biso na bino koyeba pour que tout ça la ensemble pour ba ketala na niveau makabo komita la donc il faut biso na bino ezalaki nde kokutana oyo koremercie bino na ndenge ondimi koya mpona kolakisa ke effectivement kolingi ozala kolongo mais biso sikoyo tozotikala na biso mena kobanda kolongola makambo matanga me bino okozala na bino te po ya biso eza ya biso kobanda kozwaka kaka rapport bino mpe soki ya den mosusu tokutani ensemble donc mpona sikoyo eloko kaka tokosala na nkombo bandeko nyonso topesa bino merci mingi comme ça tozala ensemble okoki na bino kotika biso comme ça tobanda comme ça biso totikala kobanda déjà mosolo na biso ndenge kokendela wana parce que difficulté toza nango matanga ndenge alobaka soki ebembe olobi ebembe epesaka po matanga ezali awa te difficulté monene wana wana alobi ke tobana ozala en contact po bino mpe bokozala en contact na bandeko baza kuna c'est biso mpe toza en contact déjà tosi tobandaki na bandeko baza kuna problème ya morgue na bango kuna tantôt basala kaka 3 jours tantôt boye ndeko na biso mpe état civil na ye ekomaki boye donc il faut basongisa yango donc toza nano bamakambo ya kotala na bandeko ya kuna bango mpe na Rwanda bandeko kuna baza contact mpe na bandeko na bino mpe bazopesa bino rapport etango tozokutanaoyo nayebi te soki avant liloba soki ezali comme ça papa nalingi naloba boye liloba ekozanga te esika ye aza deja na mboka mosusu ozosenga nde soutien na bino lokola bana oyo boyebani mingi osala effort namona ata elongi ya pamba ya dernier jour ntango molai nasengi na bino vraiment bosala effort na basoutien me bacollègue na bino baza libanda me baza wapi bosala effort ke corps wana vraiment ekoma yango nde ekokonsole ngai mpo namoni ata dernier jour ok papa nakanisi maloba na yo ndenge tolobi ozala contact na bandeko kuna parce que tozali mpe na ndeko mosusu mpe ye akufelaki na Pointe Noire ezalaki babuye bon banzela eza ebele ya kolandela mais soki bomoko ezali na famille na biso bande bapasi banini bamikanda batusa neti oyo wana ambassadeur na biso mosungu akotaki na kati donc toujours traité na ambassadeur na biso ye alobi botosala ko botosala siko kuna toyebi te ambassadeur na biso ya kuna bon bandeko na biso baza kuna bakotia biso en contact toyebi te soki ye mpe aza ouvert lokola nani mosungu mais nous espérons que bon ekosimba kaka po biso mpe tokolinga te po biso toza ebele awa kuna c'est vrai que bandeko na biso bacollègue baza kuna tout ça mais baza kaka boye awa nde sika yebani na baquartier na place bakoli bacamarade awa donc souci na yo mpe eza souci na biso donc tosambela nzambe ke badémarche nyonso wana kosalema kuna ezwa suite merci comme ça tolibere bino na remercier bino vraiment ça presse nyonso kosolo na biso bien naza nanu vraiment na pota merci mingi na
compte rendu. Et surtout que si est commis, il faut que je noki noki. Bon, bandeko. Nakanisi boyoki, comment on est de sololi déjà la famille. Donc de ce côté-là, toyokani la bango. Maintenant, tokolandela ndenge makambo teni. Ndeko na biso aza na Angola ndenge tukoloba kana ye eza ndenge moko te na matanga toswaka awa ezala kaka tokutani tosali programme tout ça et puis mais oyo tozolobela makambo ezali indirectement directement eza kuna parce que corps eza kuna donc ba démarche eza différent na oyo tosalaka tozo dépendre pe na bandeko pe famille ndenge tuti koloba na famille na bango awa donc kuna baza na ba démarche mosusu ya kosala oyo ko permettre biso tozwa ba orientation. Mais du moins, il famille balobi que vraiment souci ezali bakunda ndeko awa. Et kuna pe bandeko na biso ba comédien otozana bango en contact en tout cas bazolela que soki moyen ezali koreya awa pokuna bazana bango mingi te puis famille pe et puis koyeba na pe mingi awa. Donc yango pe ça souci na biso mais pona ko koma na yango il y a beaucoup de démarches à faire. C'était vraiment ma démarche. Il n'y a pas si. Il y avait l'implication, il y a ambassadeur Nabiso Christophe Moussou. C'est très abordable tout ça. Pour expliquer Kaka, tout ça. Et puis finalement, pour payer mon papa Ayaki Namatanga. Donc il nous a facilité un peu la démarche pour qu'on ait l'accord l'étranger qu'on y a dans Mboka. Et ça l'a facilité. Et n'engue pas sous Toyoka qui que non de la vie tantôt n'engue à Olinga au Luka quand même un peu Kovanda et tout ça à Zoaki nationalité tout ça alors ni on soit il faut bangonde ba traiter yango bien kuna ko biso to sana bangote baye bandenge nini ba kosala kuna pour que faciliter ezwama parce que boyebi que soki ba landeli makambo na boyebi mentalité kuna te mais soki ba landeli ndenge zalaka nani conseiller na biso conseiller moko azaki na présidence awa porte-parole azaki belge et franc belge azok mutu na biso ya kasali bien katanga mais comment est belge mais bon ndenge ayaki ko boulonner awa tout ça mais tango akufi ba belge balobi mais tozo mona bino clarté olingi nini mais ndeko na biso akufi donc tala siko ndeko na biso siko awa bazo zoye lokola mutu na bango bazwiye bakiko kunda ye kuna donc anongwe awa bakiko kundele kuna alors donc siko yo tozana siko yo tozo sala de telle sorte que problème wana ezala résolu parce que wana pe ezanango na ndenge ya maloba po toza kuna te to sololi pe na bandeko kuna te mais oyebi artiste ndenge ezalaka neti nga lokola na zabona komi mwindu makasi on risque de dire que je viens du Ghana po bato balobaka na bango kaka ye fois mosusu te azalaka congolais te azalaka tane c'est un peu comme cela. Donc kuna oyo kaka bato non bakondo bano bako pe aza camerounaise mutu na mutu aza na ndenge na ye alingi kolobela mais nous tout ce qui nous intéresse aza ndeko na biso toyebeli ndenge wana
et puis tout pour na biso problème sous ces athées. Donc et tout magaga bande ko na biso kuna basala ba formalité ndenge nini tout ça pour permettre facilement que corps et ya autoyeba ça va coûter combien parce que les causes à la télé là moto asui plus papiso na ya loin des $30 hein fia ya loin lu faut ça $30 billet yango na solo na biso ba to normal ce mais ce qui to daye wane combien ba dollar belé ndenge na uti ezo sala même ba $6,000 pour ebima kuna yati awa donc c'est beaucoup d'argent wana pona bato funérailles wana pona bato ya funérailles wana wana bato funérailles oyo bakomema mais ba démarche kuna na hôpital na ba yo na ambassade tout ça sans compter ba nini donc ça moko ya passe tango ekokoma wa oyebi pe lisusu awa bisika kukunda ba nini donc c'est eza matanga moko il faut vraiment concentration à la makasi pour que ekomatination mais quand il a la volonté que kondima ezali rien n'est impossible il suffit que Batunyo soit dans l'esprit moko et je pense que si nous sommes dans l'esprit moko il faudrait que notre sœur arrive ici si quand on a l'air autour de baboye les gonabiso azana mort du kuna mais lokola tozoloba boye bandeko na biso soki misatu baza gravement malade boyebi Gabi Codé mabato moto ya évangéliste aza sérieusement o balobaka sérieusement malade ko na clinique universitaire toza na mwana mwasi Jolie Kasima autaki sur montage sur tournage na nzela ou donc eloko ekoti na libumu soko tali place pasoliye ko banda wa tout bazo bimisa bichoko okondima te toza na toza septième bagarre susu kana yeza donc kawana misatu eza ya sérieux alors la machine il y a encore une autre actrice aza sérieusement malade comme on est maï alors donc maintenant tokomi ndenge balobaka bo koto ebembe zali mais koto yo neti kaka pe ebembe koki koya lisusu alors qu'est-ce que nous faisons et là on est dans ça là il faut tous à la mayele to prévoir oyo kuna pour que baka eya lisusu te parce que bazana baka grave to s'occuper na bona bato baza grave parce que les autres senga au moins bakisi pour un traitement et je pense que dans l'immédiat ceux qui te lobela makambo ba cotisation et ça d'abord to cotiser pour na bandeko wana si ça peut se faire les non na lobby pour que samedi na tongo délégation moko etambola etika 1 franc kuna ata tonga moko tout ça ko sanga c'est toujours une très bonne chose donc on a solo banabino et ça sérieux ndeko na biso côté akindi force à lobby na uti na inconscience bonbon na yeba makambo te sikolo na solo banabino il y a quelques instants seulement ba uti ko longolanga nini wana mais naza sérieusement malade oyebisa bandeko ke naza ozoka respiration ozoyi bateka la tête peut-être bakoya kosongisa lisusu tout ça maintenant profiter tant mokolo azolo balo et puis yo moko ozoyoka tout ça donc c'est grave ozoyi ya mama wana tout omoni que nous devons vraiment faire attention pour que bapire eyate baka pire eyate sinon nous serons très malheureux tokoyeba place de la tête tokoyeba place kosuki alors donc maintenant dans l'immédiat nous allons prendre l'option il y a cotisation il y a bandeko wana oya mira esa toyebi déjà problème ndenge et d'ailleurs avant to kabwana nous allons aussi trouver un compromis
on a matanga wana. Mais moi j'aurais voulu que bon, pour moi moi ils allaient sur le bombi yango et que malambo emi suit la main parce que qu'on a n'est que de éviter qu'on a mais nous pouvons déjà commencer déjà déjà ce que nous pouvons prévoir. Hein? Autre qu'il faut prévoir. Mais voilà ce qu'ils y a en deuxième position. Mais tu y dit que on a matanga wana montant et bandia wati tel montant. Alors on a maintenant pour na bakaya ba malade wana. Et ça urgent. Comme je dis, aujourd'hui c'est jeudi, demain vendredi on laisse l'occasion. Qui va soir, samedi na tongo, dispatching et pas y batongo bandeko bazali 1 franc et ça la pierre. Maintenant la parole vous est donnée. Ce que vous avez dit au Fandi, parce que nous avons ce que vous avez ce que le bien côté au Bimiyuma. Au contraire, pour tout le monde, charisme bien. Au lieu qu'on a dit l'obéla, mais l'autre a déjà dit ça. Ou bien, on peut dire ce que ça rendait bon. Mais ce qu'on dit que comment on appelle ça? Contribution. Aux on a contribué à l'évolution de Makambo. Il ne faut pas hésiter. La parole est donnée à tout le monde. Merci beaucoup. Mais tu parles toujours de... Mais la proposition... Il y a l'organisation pour contacter les bandes de moi tant que ce là. Après avoir fait ça la tour à l'hôpital, c'est Balinga Bazar Robela. En tout cas, nous étions touchés par rapport à ça où tout a dit sur place. Alors nous, on s'était dit de notre manière que pour souvenir à moi, besoin de Miké, il a eu place Wana. Mais quand nous nous sommes rendus compte que la Kawana, ils ont pensé à PTT, ils sont extrêmes. Alors, l'Obi Nabutu, nous avons une initiative de contacter Bandeko, nous par téléphone, et la salle qui a créé le groupe SOS, par rapport à la 7e bagarre. SOS 7e bagarre. Mais, au Bandalelo na Tongo, tango to sololi na Bandeko de part et d'autre, va exposer les bisous Kaya, on a bisous fait Kasimba, aussi ba image, ils ont vraiment très choquant, ils ont ba image moko accident, ils ont vraiment mortel. Donc Ndeko, à ça l'accident, il Ndeko tient à Liboumou, et Tobolié, Chopo, et il fallait vous tomber maintenant, Chopo wana. Donc vous ôtez la gravité et l'eau wana. Quand monsieur les a pas de la 7e bagarre. Bon, nous sommes noté parce que la famille ne nous a pas permis de tout dévoiler, Boyer. Mais du moins, ils ont aussi vraiment, nous sommes qu'il y a en aide de la bande de Coran. C'est pourquoi depuis la nuit, nous sommes le groupe SOS 7e bagarre et Jolie Cassine. Mais les lots, les sous-sous, tout le monde dans la 4e groupe, bande de Babaxi, sous Bata, il y a papa Nabiso Godé. Alors, il y a des options que nous avons la contribution. Il y a Kobanda, le minimum c'est $10. Et au matin, selon ma possibilité aux allées nango. Donc on a garanti, bande de Kobélé, que vous allez intégrer la 4e groupe SOS. Il y a bande de Kobélé qui sont malades. Et la 4e groupe, bande de Kobélé martelé que les représentants au Tikoloba. Les Konabiso, Mireille Mirae, ça c'est vrai, Azar Biso, Asatiki Biso. Mais tout ça, la Keba, le Kolo ya Matanga, tout ça Matanga Msoute. Donc, au lieu de la Bibembe, il y a tout Bimagaba, grand cotisant, Naba Bibembe, Malamo, Mbongo Wana, tout sauver dans mon milieu, ya bateau, Bazana, nous vivants, ou Tozana, Posa, na Bango, Lissous. Les tous options que tout ça, la contribution, pour Ndeko, dit que la bande de Corona m'a botami balé pour que bat subvenir n'a pas besoin pour les autres à l'hôpital. Des charges médicales. Donc, ils ont soumis balété. Mine. La commis mine. Alors, le cas va commis mine. Or, les options à la qui $10, Toko Kabola 5,5.
mais awe komi boye lakisi moto na moto kanisa penza tia loboko na libenga topandi ba numéro ezali na groupe yo zanda na groupe toko pesa numéro na otutie na kati bato bazali ko récolter mbongo wana ezali ndeko na biso Ange Maisha azali ko zwa mbongo na numéro na ye ya Orange Money fe ezali soki moyen ezali ko sala transfert epai na ye soki bokutani na bomoto boye bokoki kopesa ye na maboko pe numéro mosusu ezali ya M-Pesa ya ngai ndeko na bino Lola nazoloba ezali wana mais ezali momentanément en tout cas soki tokutani ndenge exemple ya ndeko Nzenga pesi mbongo na ye na maboko tokomi yango tutie mpe na groupe avec transparence mpe na suka tokoétablir une dernière liste ya bato nyonso oyo bacotize donc yo ndeko oyebi ke opesi mbongo na yo epai na ngai opesi mbongo na yo epai ya Ange Maisha omoni kombo na yo te na groupe tuna parce que il faut salama avec transparence ezali mbongo tozoluka te mpo tosomba mwa mikate tolia tomela te nzambe apambolaka biso deja mwa kolia emonanaka mwa komela emonanaka kasi mwa moke oyo tozosungama nango tosunga nde baninga mpo ke lobi tokutana na bango ekozala malamu nakanisi ke bible ezoloba nazalaki na ntango ya pasi osalisaki ngai te mais lere yango nde ya pasi yango oyo nde lere bayebaka baninga malamu na lere ya pasi donc voilà en bref situation oyo tozali na yango alors ndeko yo oza na cotisation na yo okutani na biso opesi ozali nango sur place te banumero ezali na kati ya groupe SOS omona yango banumero mibale wana oyo bato bazali kozwa franga okende kopesa bato mbongo nzela nzela te ngai napesaki epanani atindelanga tindela te soki opesi elimwe c'est que obungisi mbongo na yo epuis tolobi bien ekozala bien canalisé soki ekoki montant moko songolo pakala tokosala délégation officiellement na bakonzi ya NTPC tokaboli ete okolo boye to na ngonga boye tokei epai ya ndeko na biso sete bagarre na hôpital esika azali totiki mwa ndambo ya Lomeya tokei epai ya ndeko na biso Kasinda totiki mwa ndambo ya Lomeya tokei epai ya papa na biso Gode totiki mwa ndambo ya Lomeya tokei na Masina epai ya ndeko na biso pe ya mwasi totiki mwa ndambo ya Lomeya nakanisi kosalama avec toute transparence donc obetisa malibaku te l'air yango oyo penza bandeko baza nano na bomoi tozela te tokoma bagrand cotisant na bandeli bagrand cotisant ya matanga po tosomba bilamba ya sika tokende kodenda tokoma basuperstar eozala na ntina te ntina nango eza ntango ndeko baza na bomoi tosunga bango naye président lobi tobakisa matanga likolo oyo toza nango te eozala mpasi mingi nakanisi na mwa mokuse compte rendu tokopesa yango wana. Bien, je pense que c'est ça clair. Je pense que c'est ça clair. Donc, il y a une situation tout ça dans une situation grave. Donc, nous trouvons que 10 $, ça peut aller. 10 $ ou plus. Hein? Bon, voilà donc nous avons. Ok, ça va combo ya batu pour que plus batbaza ebele plus kama quantité kuzala plus de possibilités kutika ndambo ndambo eruzala wana sikoyo tokiti mbala moko na mira esi ndenge biso moko toyoki makambo ezoko lekela pona dossier na ye. Parce que déjà, le jour où tu as les 2 jours où tu as priorité, tu malade. Mais déjà, qu'est-ce que nous pensons? Cotisation pour la matanga, il y a c'est combien? Comme ça, au moins, tout le monde a déjà dans mon fou. Ce cas, j'ai déjà dans mon aïe, à côté de bateau, Gabriel déjà, si a fait ça qui est déjà groupe, tout ça, on publie aussi les noms de gens là-bas. Montant combien bon money? Pour nous bâtir 20 $ au Mata. Nous maintenons cela pour que Yango n'est pas publié. Yango. Alors donc, Toyeba devoir tout ça nango. Yabande que basobe là urgent, mais entre-temps psychologiquement ou bien même financièrement, ce qu'on est déjà prêt. Au côté déjà a déjà et pas il y a
Gabriel, ou alors et aussi on a des cas de malades Lola Zali, l'autre là c'est qui d'ailleurs les en a quatre groupe. Est-ce que Dozana Likamoussou sur la Kotuna, mais tout ce qu'on peut vous demander, surtout du nom de la caméra, bon, l'obaka oyo, ils ont les cas, mais dans le sens positif. Parce que quand vous parlez dans le sens positif, ils ont fait ça paix poids, na biso nyonso, même paix na bino moko. Mais parce que quand on voit, ce garçon-là, est-ce que Moutouna est ça là? Est-ce que vraiment d'abord il est de mauvaise foi? Nous on était là-bas, on n'avait pas dit ça. Mais puis Sotolingaka en fait, qui vous êtes condamnés d'être avec nous, mais vous ne nous aidez pas. Bino on a côté na bino, mais vous on a côté na bisoté. Pour se battre, on n'a pas comment faire tout ça. Avant de finir ma somme de prendre tata mobimba, coco mobimba. Tant si vous êtes là, vous tombez boza. Et ce que vous candidiez, oh et comme on a, pour ça là tout, pour libérer, panine tout ça. Mais non, ce que vous allez comme on a eu encore, et ça l'a fait encore. Vous savez, ça y a bien. C'est pour diffuser l'information. Mais vous avez un esprit pour diffuser toujours la mauvaise et puis une information, il y a le coup tapé. On a dénigré via Moutou. On dénigré même Ebembeo et Koufi. Qu'est-ce qu'on gagne? Tu es habitué à Batunabiso, au Balandagabiso, à Internet, pas mesana na makambu ya malamu. Okila komema bango na makambu ya mape o bango balinga kaso boti ya mape ale bozi ba vu mais jusqu'où nous allons arriver. Jour que ça la tourne yo pour se la tête. Nous gagnons plus en état positif que ce qui tout ça tient un côté négatif. Nakanisi quand epela ndeko na biso epela. Na caméraman, na yemoko journaliste. Na éviter ce qui monteur paie. Mais vous avez mbeba makasi. Yo journaliste dit aussi ma somme de prendre paf. Maintenant, ma somme tu go. Non, moni d'ailleurs kutu nani yo elombe kutu d'ailleurs ko na tala place afana ki mabele. Bon lo na banda kuna bino na ba caméra na ba nini bokino misala pe montage. Pona mutego lobla makambo na vie privée et puis vous êtes à l'aise. Ce qui vous doit y avoir, ce qui peut-être Amélie, Azek ou Lang, mais bino, pour filmer, bino pour interviewer, beaucoup de la langue, stoppez, nous allons reporter. Mais ce que vous voyez, et si les kaka kalamingi te akola na mayanzi d'ailleurs on pose la question on mutuna ye net na c'est quel on mona ndenge bato bakoma bandoki biso toyeba ka ndenge nini tango tozokola tokomi mibangi tokomi bandoki mi bandoki ndoki bana inoko mike kolingila moninga mape. Moutoyo vraiment vous n'avez rien à voir avec lui. Mais on doit accepter qu'il va salir rien. Peut-être vous arrêtez. Papa n'a pas RTN c'est qu'on a est-ce que yoko qui nous le balai dès que bakatiyo. Parce que que d'abord déontologie et autres qui n'ont Moutoyo à ça interview na Alekisa Moutondengwana. Mais pourquoi il y a biso et comme il boye? Et comme il a collé à Banamike, Omonio, tout ça, il faut ça, la Likambo et tout ça. Qui a dit que ce qu'on lobby n'a pas de sérieux? Les gens ont besoin d'informations. Ce qui m'ont vraiment Azalat fermé. Mais aucun qu'on soit si qu'on interview pour que va découvrir. Ah! Mais ça c'est vraiment un phénomène pour nous. Vous voyez que Makambo est Salamakana, Balobi que monsieur Moko Jean, Talaka Nini, YouTube Talaka,
qui la télévision. Mais ça tire. Et puis, na bateau, il va là. Bonjour, Matissa, bango niveau, ya koyeba makambo. Comme mate bateau qui sabatu na niveau kaka, ya mabe kaka mabe. Ils sont plutôt ça battu. Et puis là, nous avons essayé de tout faire, na bailombe, tout ça. La justice, qu'on a lobby, non. Tala ba image. Tala. D'ailleurs, on cherche nani ba journaliste wana tozo luka banani wana tout ça mais il y est déjà parce que il est peu pour nous soyez ouais bien que souvent ça les likambo comment ba yele na yebite su ndenge ne ba kino suila ye bu ben si quoi ba cameraman wana journaliste wana qui ba ko le ba enlever te faute ya musala to sali nyonso kuna ba lobi non maintenant souka koma kikaka la justice balobi okende ko convaincre yemoko moi si la famille na ye pour que ba retirer plainte bobi ke ngata na funda ka batumas il fallait pas kota boloko mais je suis parti au talika ka bande kongo minoko tro bazako sala bon ça va vous retirez batiki bango donc yango nde ba sengi biso mais toke na famille balobi binomoko vraiment. C'est vrai que bon côté la ndeko na bino, molinga na bino. Mais tala. Est-ce que bakokoka ko sansusu bato balanda ki émission wana on a remarqué tala c'est quoi émission ya ndenge mabe ya bien ya réconciliation. Ce ne sera pas les mêmes personnes entre ta réputation ya mu. Pourquoi bako na réputation ya bato s'il vous plaît. Nous sommes entre nous, tout ça la makambo ki ndo yengete. Biso déjà te fingami mais tout ce na biso malembe diga ka to ngai soki na zuyo en tout cas au combien même président de la République na le président vraiment pardon dika nous sommes entre nous to ça na mabete on a besoin de vous bino pe on a besoin na biso parce que biso soki to ko ba déclaration pour ça l'appel sur le côté beaucoup de la caméra, tout ça. Mais comme nous sommes là, nous voulons collaborer pour aider Bisso pour que Makambo ait positivement pour Nabino et puis pour Nabiso. Makanisi, Toyokani. Bon, on a les lots en tout cas, tout ce qui se dit là. Ah ouais, parce que. Tu parles de quoi? Moi aussi je vais parler. Merci. Président pour la parole. Il y a peut-être qu'il y a Liboso na nyonso peut-être président du lobby na bakao esangisi biso awa ka ya liwa ya ndeko na biso Mira Yesa oyo akufi na Angola na ka ya ba maladi na oyo etalika ba maladi c'est le troisième jour. Voilà. Oyo etali makambo ya 7e bagarre. J'étais à l'hôpital. Nazalaki na hôpital avec la famille na bande quoi 7e bagarre. On voulait juste soulever un truc. Sur internet, il y a eu des commentaires, il y a eu des gens qui ont intervenu contre la maladie à Yandeko Nabiso 7e. Mais nous étions là-bas. Nous avons vu que la personne est en train de souffrir et malade. C'est pour ça que nous profitons, Président, avant votre permission, Kobet a CT, parce qu'on a eu aussi à échanger. La personne est malade. Lorsque vous voyez sa famille nae a yebisi bino. Et ça, quand même koyebisa yete. Donc on vous dit, maintenant, bino bokwa famille, la famille. Oh moi na banga zobela, bokwa famille. C'est pour ça que nous profitons, voilà, pour dire, parce que la famille, on a un médecin. On a attendu les médecins qui devaient venir, mais les médecins a rien à pourquoi. Journée en union, c'est là qui médecin a commenté, qui après peut-être biso.
Yangwana na ba ndeko entre biso. Il y a des gens aussi qui ont une caméra, un micro, sans vérifier à l'objet à l'encontre. Bon, on a des gens qui ont fatalité. Si on a fatalité, voilà le cas vraiment sérieux. Et ça peut-être que c'était autre chose bêta makasi yangoana. En ce qui concerne la contribution, on avait c'est aussi d'appeler moi par individualité. Aujourd'hui, sur place, il y a eu un pasteur. Parce que le cas, il y a 7e, son opération encore par rapport à intervenir, mais par remarquer sur quelque chose. On devait aussi intervenir. Ça demandait maximum $2000. Il y a eu une personne de bonne foi, un pasteur, sur place, avec le paix qu'on avait à Mouké, le pasteur aussi avait fait un geste. Ce n'est pas important de dire le montant. Pasteur Moko de bonne foi, à Yakiwana, à Sagipe un geste. Donc, ça nécessite, moi, Kobakiswana Mouké, c'est une urgence. Et dans ma maladie, on va faire ça, on va dire que la mingité. Il y a une urgence pour intervenir. Ça, la Marametali, 7e bagarre. Voilà. En ce qui concerne Kassima, Balobi, c'est sérieux. Il y a eu intervention et des ordonnances. Il y a un bon moins ébélé. C'est en urgence. Azwa Kisiwana. Il y a Papa Godé, comment il se place, je ne peux pas bien commenter. Il y a autre Sengi, en ce qui concerne le groupe. Le groupe, on les a parce que juste là, SOS 7e, que ce soit SOS, comédien malade, par exemple. Comme ça, on met le tout. Maintenant, le coup est combien belé? Est-ce que le montant où on pensait contribuer, est-ce que vous êtes suffisant pour la vacance, sont peut-être 4 cas? Donc, par rapport au montant, Bissomoko, même parce que la montante, bonne fois, na Bissosko et ça là. On pensait une personne ou deux, maintenant nous avons 4 cas. Même dans les autres ça, mais quand on pensait que Baka est commis moi et belé. Donc, moi, c'était de moto. Yango, le président, ma réunion au Tenaka, atelier au NTPC, à Tenaki dernièrement. Balobeli sur le ligne artiste comme il a causé. Tu soulèves qui point, même tu même ma code numérique est comme déjà en vigueur. Parce que quand on a des déclarations sur les réseaux sociaux, tu lobby ma cambo, on lobby boyer, aux infractions. Tu t'es qui bat tout mingi, moto ailleurs bat télé NTPC. À quoi il y a même la canne de l'option et la qualité. Parce que déjà dans la télé on a tu n'es pas libre de tout dire à la télé. Parce que vague comme il va dans ma baie. Il y a des artistes et comédiens qui ont évolué militaire dans le plateau tournage et comme il y a plateau émission. Chaque jour, artiste et comédien, et comme il y a une émission qui est artiste et comédien. Il y a un président Benda Ibiso Matoyi. Et on voit qu'il y a une émission. Oui, tout le monde président italien a lobby que par rapport à ça, c'est que des démarches au Basali, tu n'es pas comme la souka. Je sais que papa les baka les maramines n'a été même la famille lobby bongo, ils ne vont pas croiser les bras. Bako les misa, bako baka, au coup de la sounan de Onabiswana, on va les misa et mutema, à souka sanini, à benda ponde de Onabiswakoma, na kimia. Mais c'est ça notre souci, ne va bimalibanda. Le combat peut aux Malibanda, mais que ça puisse nous servir aussi des leçons. Voilà moi Mouké, c'était Yangola même. Artistes et comédiens, il y a une caisse sociale, Yangona, chaque mois, les Mouké, au moins les pesés dans l'autre. Voilà, et c'est ça qui est important. Donc, on a un côté. Ce qu'on peut communiquer, on a écrit que chaque fin du mois, autant. C'est ça, exactement pour merci beaucoup. Merci, président. Mais la robe à moi, dans Ndambo à lobby. Nangaki juste là poser question. Parce que compte tenu de ça, il y a 2 cas. Il y a bateau bazobé là tozo banga lobi bako mabibembe na mutu asi akufi
bolobi que faut se préparer déjà la contribution pour la bateau bazobela. Il faut que tu date limite parce que eza baza to éviter maladie ndenge zo sala kati ya nzoto ya mutu. Faut to ebembe to ko ba bon, to attend pour to kokisara. Mais maladie to éviter o zo sala kati ya nzoto ya bato. Na ba groupe basi basali, so ba ko betara c'était que il faut que la bateau la contribution jour boyer et vous allez bien. Et Yami Balendenge, ces gens tout à l'heure, j'ai pensé à ça. Quand on a dit $10, on a dit $10 zaki DK. Si vous tournez na ka batu minei. Total $10 ceux qui batu nyos ba petit volontaire on peut ça 10 ou plus aux araté. Donc kabolango lo lenge kani. Papa ya muta sa kufi to bon kuna babi 20. Bon ba peut-être somme fait c'est na pourquoi raison là. Mais bateau bazana na bon moyi. Nous avons besoin de tout le monde à bango lisusu nan. Donc négo salili sagesse à le baquet. To wele la kobi ki sabato bazana na bon moyi. Parce que on a essayé commis et comme makamumu susu vu que eza mambu ya administration. Donc ce bandeko ba sali ba groupe ba compensation que non, nous avons besoin de noter que la bateau na contribution pour na ba soin na bango jour boyer. Et que ça biso bien, on les to tiraka que non contribution ezali pour te bibiso ba comédie ni to fonctionnera aussi. Et il y a comme élastique et comme titre au moins et comme sous grave. Il y a sous que ça, il comme j'ai tout à l'heure, la présence il y a papa Masumu na osenga, il comme déjà lobby à caisse et ça ko bossan vite boité dans lobby. Et donc c'est là sur NTP qui organise réunion moi munene pour expliquer batu kambi ya caisse c'est très important. Pour et loko tozo ngelango très souvent ça la raka to kuta la kaka boy ceux qui bibembe. Et comme il a net trop ça ba réunion kaka ya bibembe. Nous avons ceux qui sont bolobeliana, tu vas comprendre l'importance d'ango et puis tu es sérieux, tu vas nous mettre sur ma solo. Et vous allez attendre au cas hier, bengi biso expliquer biso talaka autozui, vi boy tozala on a pas cette traçabilité comme ça. To sali boy et puis to leki na biso. Merci beaucoup papa. Bien. Voilà. Hein? Voilà, président Ngana Lobakaka par rapport à l'urgence. Déjà, nous sommes aussi au lobby et c'est important. Mais en tout cas, bande qu'on a biso bazobela, souci na biso, pesoué na biso ezababika. Bazonga na bandako, bazongela misala na bango. C'est pas pour rien, bafongola ki groupe, to fongola ki groupe. Biso nyonso to se retrouver na kati na bandeko oyo ba se retrouver na kati te ba réclamer ba pesa ba numéro to kotisa bango mais ngana moni eza ne longo moko to ko négliger te nyonso eza na nzela ekende nzela moko ezala bandeko na biso bazobela to contribuer pour na lobi ko bandeko na biso mais ezala ndeko na biso Miraesa o alali ebendo. Pourquoi urgence ya Miraesa eza pourquoi c'est vrai mutasi ya kufinaye toza le loga kowele la te asi akomi na ye déjà bendi mais Miraesa akufeli na Kinshasa te oto kolobake avanda na morgue biso aba pesa biso likanisi ya morgue parce que ebembe ko sala une année na morgue ezaka bino ezo dépendre na bino nde bo pesa la mbongo na bino mais Angola eza ndenge mona biso te. Angola baza na problème na réalité ya mboka na bango epai na bango ebembe ko vanda 2 semaines na morgue te. Ça vraiment il faut se rendre compte nango. To chango na mitu na biso na ndenge tozo contribuer. Alors to te s'il vous plaît président. To ebembe ya Miraesa to chango nanu ezela mukiete. Parce que soto bito chango ezela mukie Miraesa okundama ndenge bakundaka bibembe ya bato yo baza bakufi na ba guerre bato babetaki masasi na balabala. Et ça le ko la Congo te Angola. S'il vous plaît. Miraesa aza ebembe o eza na kati ya nzoto na biso. Aza lokola ngai na oloba boye na lali na kufeli na libanda. Tangu Mélodie akufaki to telemaki na yebi ba comédien na yebi ba collègue nanga soki balobi ba telema pona likambo ba ko telema. Toko tia maboko na bandeko na biso bazobela. Mais to tia pe maboko na nzoto ya Mireille. S'il vous plaît. To telemaki to lobaki ndeko na biso Mélodie akokundama na point noir te nzambe merci président utiko loba to kutanaki na ambassadeur na biso ya motema malamu Christophe Muzungu asungaki biso rien ne manque
ambassadeur OP azana Angola. Soki bandeko bazana Angola bakoko aider biso bakende kokutana na ye parce que à chaque fois que toke Angola tokenda ambassade tokenda ko se faire enregistrer ko bisa bango ke toye toza ba artiste congolais toye ko sala musala songolo pakala Mireille tant akenda c'est sûr à s'enregistrer ka pas ça congolaise akenda tanya congolaise akufi congolaise toko ko baisser maboko te tolo bakeno Mireille bakunda ndenge bakunda ba soda ne bakunda bibeme babomi ne bakunda bandeko mususu vraiment les comédiens ne vont nous toko karaté président Masuma c'est à côté biso na mutu ya koloba na batute ke bosunga biso mais koloba na kaka entre biso to telema to ningisa poche na biso mama ningisa songa liputa sunga bandeko bazobela na mawa nzambe bakobika mais to négliger pe ndeko te to sunga pe be Mireille to bunda e bima pe na Congo elo na ngala lobaka yango wana. Merci beaucoup. Mbongo ya bato malade ezwama pour que samedi tokende. Mais il y a Mireille. C'est la même chose. Oh, ça déjà on a quelque chose. Mais à les lots, et à la lobby, je ne sais pas dengeni toko gérer les ango, délai ango. Non. Et c'est bandit. Et ça te moko to la lisina nous. C'est dit que ça dossier m'joué ko bakisama, mais nous négligeons aucun dossier. Les deux ezokende ndenge moko. Et souci ndenge lobby que baya ko kunda awa ndenge pe ba parents na bango ba lobby. Nous avons dit que nous allons tout faire pour que Dieu nous aide pour que solution positive des hommes. On a ici délai. Déjà les loyaux, lobby et sili pour nos malades. Samedi, pour malades des autres zélatés. On se retrouve livre il y a joli kasina. Ah, mais au kokokate. Donc pas soli mobimba ou donc ndengeka to pas soli pichoko pasoka tango pas nongola ibende wana. D'ailleurs c'est une chance. Pourquoi tu me sousuna pour finir déjà. Oui. Alors hier on a besoin de kiss. Alors vraiment tout ça là na web sibino makamagode. La même chose. C'était une bagarre, la même donc on a un problème. Donc, Mireille sa kikibiso dossier na ye ezawana. Ok, tout résoudre yango mbala moko. Mais tout en sachant que ce qui a Mireille sa ko pesa na mbongo ta mardi, mais oyebi que en tout cas les lona lobby to silisa oyo wana mardi. Ah, je crois que nous on a toujours dit Ngaï dans une association il y a kokunda bibembete a une TPC que ça la moté pour kokunda bibembe bien pour na malade ndenge to ça la mais lokola batu to kufaka lokola to belaka soki kayango yé po yaka tous les jours te to kufaka tous les jours te to belaka tous les jours et comment nous on va créer une association pour nous salisa na mena na cadre ya uti ko lobana je sais pas qui ezali ndenge bosana bino normal problème que ça que mais beaucoup ça kana bino et là encore il faut ezala organiser to yebi bato ba koki ko sala on a gestion nango omoni na cerveau na biso to tika makambo ya ki star. Il aurait voulu que tous allaient bêler, même pas si parce que toujours confondre, quand ça la moutou normal, n'a pas la star. Qui star les autres comme ils savent ou tout l'écolo désordre bêler. Tout le monde dans la logique, tout le monde a net, mais moutouana, ou tout le monde. Pino boyebiti baka et zoamaka. Bango bakene na Angola. Combien de fois na loufu kuna bakanga bango pona banini? Oyo kaka président Masumu, oui. Tous un acteur mokawa Kimbiolongo. Tout ça dans la réunion Kimbiolongo na yuko na direct. Alors kabota oui oui oui. Oyebiye oui. Bon Azalia watala nini bo non chef on a votre DG. Non chef tala bo donc confirmer que on peut le laisser tout ça. Nino ananga oui. Donc c'est pas bien na yiku que Zalia wa. Je ne sais pas comment que kuna. On nous a dit qu'il y a un bureau qui est fermé.
l'air wana pe tozaki na bureau te siko toza na bureau mais toza kokosa kaka ndenge wana comment il y a commis des gens comme donc vous voyez okoki kokende kotelaka mutu te oyo akipaka na ye te mosusu basili likambo je vous assure que litene nalobi ngai nazaka déjà mwindu pour remarquer te mais soki bango mais sinon bamonaka bautuna mais au ministre ndenge lito yango ekomi mwindu chef président sikoyo président tokotala moto oyo akipaka makambo te ye kistar na ye kaka amonani na télévision soki na nini alakisi soki nini wana tomikitisaka pour que toraisonne tozala na attitude ya bato normal kistar oyo kicomédien tout ça yango te tobotama nango tobotama d'abord bato ya social tozovivre na société pasi na bisengo toyebi que il faut tozala na kati mais il faut préparer ça toza un esprit si comme nous avons un bureau bakritika biso boyebi que bakritika biso toza kolinga na biso te parce que koluka bacharge ezalaka il faut neti baloba soki okoki na yo na te kobala na yo te ozwa problème mais soki omoni que tout ça mais finalement on a dit bon nous devons quand même avoir un bureau le bureau il faut que foute à loyer, que foute à électricité, maï, mouton, ça entretien, ce qui va te dégérer dans et puis na bureau, bateau va la permanent. Donc chaque mois, pour que on a quand même parce que ce qui délégation est outil Angola, ou même ambassade, je ne sais pas si va venir ambassade d'Angola, on va demander, monsieur Massoumou, on voudrait vous rencontrer, le bureau se trouve où? Alors, on a même une la terrasse. Pour que nous prenions au sérieux, il y a un bureau, pas troisième niveau, j'espère qu'on y est bien haut. Building, Tofandi, Tali. Et d'ailleurs, on a équipement. On dit qu'il faut faire cet équipement. Ils sont équipés. Donc, on a toujours la blague. Mais pour avoir cela, il faut que l'esprit y ait un comédien moko. Aïe, parce que tout ça, on a biso. Comment les égalité, tout ça, là, ce n'est pas pour moi. Et ça, il y a bisognos surtout. Ceux qui ont marché, ils ont fait un aux autres. Ah oui. Mais c'est parce que le théâtre est organisé. Mais pas ça organisé à partir de ma campagne, ça, l'ordre de la discipline. Même si on a besoin de ça, la déclaration, tu as mis ça dans le coup, tu as mis ça dans la difficulté, tu as mis ça comme ça, tu as mis ça. C'est vrai que parce que ça mais nous sommes comme ça va ça la compassion na biso. Tomi pe sa biso moko valeur. Je termine en disant que kosanga Isaac bolate. Okoki kosanga mais ozo sala lango na ndenge moko ya normal. Et on est conscient que on est dans la situation. Alors si nous cotisons régulièrement makambo ebele kozala résolu parce que là maintenant tous allons se dire qui maman fille kuna nini wana balobi kuna tout ça $2000 ibo allez batu ba gérera kawana albasinati tout ça vous sautez déjà soki tokobakisa mais déjà biso moko toyebi ke lokola likambo ye ezala teni ta famille okomona mutu azolela mingi nzoka nde cotisation azana ngutu bino bozo kanisa ke ono on va imposer balobi mercredi en tout cas papa $30 $30 malamo mais bino bozo kanisa ke ali non alors tout ça la ndenge wana te omona to balobi réunion on est boye mingi bakimi mais bakimi nanu te mingi bomona bakimi. Donc, si vous voyez $20, même dans balabala, mais jour hier, on soignait les cambo, on me l'a permis. Encore une fois, chers amis, merci, nous sommes ensemble. Et là, prochaine réunion, et là, on les bandelinango, la difficulté, comme on a dit au début, lorsque nous croyons quelque chose, Dieu nous aide toujours pour que tout soit solution. Maintenant, nous sommes en contact avec Angola, nous sommes éléments surtout. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Comme il a déjà jour bien, c'est la évolution pour nous. Bongo bisoto, à ma fille, tout le c'est la contact pour nous. Est-ce que si comme on est comme il fixe les jours bientôt c'est là le fixer. Alors quand est-ce que vous pensez que tu aurais
mama. If love is crazy, love is for me. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vie na ba changer. O bazala mi kumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba ko bi décharger. Nako ko bomba te bolamu Nzambe salinga i prophète. Ba opportunité pour nga Clémence et comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, ba opportunité fungwami, donc ba difficulté on a zaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy. Vraiment délivrance des abonnés très nécessaire. Je suis une femme pour le salaire business pour que nalinga makamuna kende bien mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas batou tout ça naza na ba porter fungamaka en tout cas na sentir Docteur Likuma bana ko bali kuma comment ngai na koloba eza passé démon Likuma ezala ki so no loba na ko loba 2 mots 3 mots fona kanga mane loko mobo no ka kanda siko e matanga donc so ki no loba likambo na ko sekati fona kanga masona kanga siko ki kanda mais siko likukumezate na loba nga normal seka seka ko du pamba nyonso makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo salelinga no pesa Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o to babotama na bango nyoso tout déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya et pas na Nzambe de bokobika na dozela bino na moto de Dieu na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to chuto bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso Nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza qui sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sous ils a plus 243 89 72 32 229.
DiCaprio. Ça va? Ouais, ça va? naye na nzilia wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez la ville oui ok c'est besoin oui ah tika suppose la Saint-Thérèse bien sûr elle lui comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ça, ici, il y a un service, ponctualité, respect. Et puis, bango, on la rappelle. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningay. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce moment. Mais ma canicile. Bonjour. Papa Julien. DiCaprio. Papa Julien. DiCaprio. Omonio. Il a Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoui de l'Omaïremo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutou ko longwate, on se trouve dans mon biba. Yango Jibe service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir ça dit 6 mois. Papa Sile, yebisa na voici. Oh basala bande ko na meki. Na meki na poto. Place ya série ya kota bilo. Eza pas ya José Baïla. Jibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais.